Alléluia. Bino mo ki wana za ba preuve que proverbe akosela mutu makambo te. Wana alaki songi vraiment de pesaye atongaka bandimi, atongaka batu nyonso, atongaka nyonso puis ba preuve que chaîne na ye wana ezo travailler na mbongo ya ba charité oyo afungola na sima ya batu. Samedi passé bazelaki na matanga ya Sœur Mado amonani te akimi parce que balinga soit correction abateli ebembe ya sœur wana 3 mois kaka po bakindi na kin bakotisa bangulu na place ya bana mwana ya sœur wana. Merci na Malik nde kopesa nga information pe to cancelaki to bengaki l'état to canceler ba boyi kopesa ba visa po balaki bangulu. Donc omoni eloko bazobulisa proverbe parce que proverbe ça bien informé. Proverbe azana ba preuve masolo nyonso naza même na masolo oso na ogi masolo oyo ye songi azotonga la plus posée songi na bipendu bazotonga la plus posée naza nango eso na epsi na yebisa bino makamni bazalo beza mawatro ba pagano ba yebi nzambe te ba tabila keli mabe omoni nga na kabaki na satana na vers na Birmingham je crois ki na avril ou était ki na juin. Omoni musai na nzamba solo so akabi mususu wazo sala satana na satana akoma amitirenga londe mwana. Non ndeko wana normalement apete ba plomb akombi loba parce que to revese misala na ye parce que bakendeki na Kinshasa ba benda bangulu to canceler ngo ofcom ezo kanga espace wana ya bango parce que yé déjà na bipendo ba pexi bango baleka na TV mais ba sacrifier petit amela bangi mingi azako leka beta bambunda ba sacrifier normalement bango nde fallait ba longwa po biso to report bango ofcom alobi bango ba lobalika te mais lokola mukolo TV azotika bango siko tozo kotsa mikanda po mukolo TV siko afuta biso ndenge bazofinga kanga na ikanga parce que na loi ya télévision mutu moko te akoke na TV afingaka batu yango mona ngana tikala jamais kofinga batu na lobelaka makambo ya théâtre bipendu mbali osombo nzita eza bakombo ya théâtre sekisaka ezaka benjure te mais étant que pasteur nakopesa mutu conseil mwasi atika koleka bulumbu na TV bomona ndenge bachange bilamba nakopesa batu conseil parce que boyite basi musu bakoka batalaku batika mibali na baona bana na voiture banda 22h 5h du matin entre temps mona zosala ki atalaku na babar kuna na bafeti mona yibi makayabu ayibi masanga ji ayopesa so mobile na voiture eza komisa musa eza musala na so ba pasteur kopesa conseil ndenge moko awa na Manchester tozopesa conseil na mutu azokonga Congo United na sina na ba trace to sali interview ya moko etikali sikoto link bango na o musu groupe na wone ba travail parce que c'est la sorcellerie mobile ya solo abimaka atelemi bomoni longi na ye azolo ba makambo ezotambola te mais mutu azosala makambo na anonymat ezali misala mabe. Or Jésus a dit c'est moi qui vous ai choisi, vous m'avez pas choisi.
toza na période oyo ya Matthieu 24 Jésus alobi ke ba faux Christ bakoya ba faux Christ eza ba pasteur oyo Jésus aswadisa te ba pasteur oyo bakoma ba pasteur na kinsweki soko tali makambo ezoleka sikoyo na kati ya pastorat makambo ezoleka na kati ya communauté congolaise elakisi basese ya ba pasteur elakisi ke bino bandimo